Maman Biliabel très fâchée, alobi trop c'est trop. Makamboyo na gardé ango na motema pendant longtemps. Na okoka lisusu te. Makambo mosusu il faut kana loba. Na se défouler. Na zalaka libre. Ba mwana ba nena bando tambola na makamboyo na motema. E bando soin ko salanga passe bando soa. Mais na bando garder kaka. Siko lelo il faut na loba nanga vérité. Yango mama Biliabel alobi il faut aloba na kaka vérité. Na makambo oyo e bando leka entre ye na mama Chalamwana, à qui nous disons d'abord que son âme repose en paix. Mama moko bia bando yemba kitoko. Sikoyo mama Biliabel pe alobi lelo il faut na loba. Na bimisa ba makambo nyonso. Na bimisa vraiment. Salut chers internautes, salut chers abonnés, salut surtout à tous les amis de la patronne à NMTV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien. En tout cas, la famille, Maman Biliabel alobi te. Ba makambo soki na garder yango na mutema. Na koki ko bela pamba. Na koki ko kende pamba. Ba makambo susu balobaka. Vaut mieux na loba nanga vérité, na se défouler, na loba nangai, na zalanga libre. Comme ça, batu ba yeba. Parce que batu ebele, hein, to landi ba émission batu, to yoki ebele. Oh, babengana ki mama Biliabel na matanga. Basala ki boye mama Biliabel, oh boye boye. Mama Biliabel azalaki na ba raison na ye. Kandenge zalaka. Omoni atandenge to monaka na ba film, ba compétition ezalaka. To monaka na batu o ba yembaka. Quel que soit ba o bazo yemba de musique profane, quel que soit ba o bazo yemba ba gospel. Moi compétition ko sentir ango. Ezalaka kaka. O yalobi ngande na yebi. O yalobi ngande. Ezalaka bongo. Alors, chers abonnés et chers amis, chers internautes, avant tout kota vraiment na muzindo, avant tout kota vraiment na makambo biso ya lelo, j'aimerais d'abord nous encourager. Si c'est la toute première fois de visiter la patronne NMTV, veuillez vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification aussi pour recevoir les nouveautés de la patronne NMTV. Commentez et partagez. Faites-nous aussi vos remarques, ça nous fera énormément du bien. Partagez ce lien avec vos amis, partagez aussi avec vos connaissances, sango et kende, information et kende, comme ça, ba confusion mosusu, hein, et kende, ba tuebele, ba ça vraiment na ba confusion. Beaucoup de gens se posaient des questions, pourquoi Mama Chalamwana na Maman Biliabel bazoyo kanate, pourquoi basolola kate, ba mususu kutu ba yeba kiteke bando solola te, ba mususu ba yebi ki basolola kana bango izaka kandenge ezalaka. Alors, yango, Maman Biliabel aye ko bimisa mwa ba secret. Avant nanu, ezalaki na 2018 plutôt, Maman Biliabel na Maman Chalamwana basalaki featuring. Ba yemba ki penza na bosani mwa titre nzembo na bango. Ba yemba ki kitoko makasi nzembo wana ezalaki vraiment kitoko basalaki featuring. Sikoyo après ka ba featuring wana kandenge ezalaki na mutu moko moyen to loba kombo na ye ezate, mais siko mutu wana alingaki apesa Maman Biliabel contrat pona akendo sala mwa concert place boko boye kandenge ezalaka. Alors tango Mama Chalamwana selon ba explication ya Mama Biliabel, o eza ma explication ya Mama Biliabel, tango Mama Chalamwana yokaki basango wana mbala moko ake koyebisa mutu oyo alingaki apesa Mama Biliabel contrat ke kopesa Biliabel contrat te. Pona nini? Parce que Biliabel azana maladie à 4 chiffres. Bandeko, je suis sûr que boyebi maladie wana nde aye koloba kopesa ye contrat te akendo yemba te parce que azana maladie wana. Bandeko, ezalaki somo, c'est ainsi que contrat wana bapesaki Mama Biliabel te. Mais mutu wana ayebisaki
ouvertement mama Biliabel ke bayebisi biso ke oza na maladi boye boye boye. Eshokaki vraiment mama Biliabel. Esalaki ye pasi ya kosakana te. Esalaki ye choc. Soki kutu azalaki mutu ya batension alingaki akweya. Soki azalaki mutu oyo neti bamosusu ndenge bazalaka mwa maladi alingaki ata akende. Mais ase maîtrisaki, ase contrôlaki parce que amiyebi ye moko. Tomiyebaka. Soki mutu azobela na peut-être ba maladi wana ya 4 chiffres. Okoyeba ke naza na maladi oyo. Soki pe ozobela te, okoyeba ke naza nango te. Eza nzoto na yo, eza conscience na yo, okoyeba. Sikoyo esalaki ye vraiment choc depuis jour wana. Nayebi te soki akendaki ko affronter mama Chalamwana to soki agardaki ba makambo wana ka ye moko toyebi te. Sikoyo depuis jour wana des jours akangelaki mama Chalamwana kanda. Alingaki ata kutu mukete kolobisa ye te, alingaki kutu ata ayoka ye te parce que imaginez maladi wana surtout na bamboka na biso neti ba Congo. Soki déjà bato bayebi ki oza na maladi wana eza neti yo déjà directement okomi soki nani. Et pourtant na bapoto ba pays développé ata mutu aza na maladi wana kutu pakoyeba ke mutu oyo aza na maladi oyo ezalaka difficile makasi parce que ebele na bango bamelaka bakisi wana epesaka bango ba appétit baliaka. Siko tango azolia wana omona santé pe eza santé na santé okondima te ke mutu oyo aza na maladi ya 4 chiffres. Okondima te. Siko na biso na pays na biso neti Congo ezalaka soki mutu kaka aza na maladi ya 4 chiffres wana c'est facile oyeba ke mutu oyo aza na maladi ya 4 chiffres et puis bato nyonso ba voisin banani bakoyeba quartier mobimba. C'est comme si yo nde obomaki Yesu, yo nde osalaki boye ezalaka bongo. Alors yango epesaki mama Biliabel kanda alobi nga na ye tosilani tokabwani penza parce que esalaki ye pasi, esalaki vraiment pasi. Soki tokoki komitia vraiment na place ya mama Biliabel ata soki oza nango ata soki oza nango te. Imagine olingi ozwa contrat oyo peut-être elingi ekotisela ye mwa mbongo ebele mais contrat wana eke na mai ka boye. Toyebi réalité te soki maladi wana 4 chiffres ezalaki ya solo to soki ezalaki ya lokuta toyebi na biso te. Toyebi na biso te tokoloba te ke oui ou bien non te. Toyebi vraiment te. Yango asilikaki ya kosakana te. Yango ata kutu na matanga alingaki na ye akende te bien ke bato ba forcer ye ifoka okende ifoka mako kende tala kaka aza moninga na yo bobandaki kala bobandaki na kibongwana na ki jeunesse na bino nyonso bozo yemba kati bokoli tala lelo moninga na yo aye kotika biso aye kotika yo mais sikoyo ozokende te pona nini. Akenda yango adesidaki alobi comme ça nakende. Yango adesidaka na suka akendaki mais malgré ça na motema na ye ba problème wana esalaka ye pasi. Toyebi te comme auti koloba ngo ye moko peut-être à se défouler, peut-être à se sentir bien, peut-être à pardonner ye. Toyebi te. Et puis makambo yo toyebi te soki ye mama Biliabel affrontaki mama Chalamwana ndimaki to ndimaki te toyebi te. Mais soki affrontaki ye te en tout cas ye moko nde azo souffrir na makambo wana normalement il fallait tango bayebisaki ye il fallaki akende ko affronter mama Chalamwana. Soki mama Chalamwana ya sola lobaki alingaki peut-être asenga bolimbisi balingaki ba réparer mais soki affrontaki ye te peut-être bakoselaki mama Chalamwana toyebi te soki bakoselaki ye soki balobaki ya soki ezalaki ya solo. Siko ye soki mama Biliabel affrontaki ye te en tout cas mama Chalamwana neti akuna ndenge akufi toyebi te soki ayebi makambo wana. Mais soki affrontaki ye bango moko nde bayebi ka ndenge ezalaka ba makambo na bango. Yango tolobaka cher internaute, cher abonné dans la vie soki tango toza encore en vie soki omoni ke osali moninga na yo mabe réparer parce que toyebi lobi te. Réparer vraiment
bato mosusu bakufaka alali ka boye alamuki na ye te na ntongo akembala moko. Bato mosusu babelaka moni abeli bajour ebele aza peut-être na temps ya osengaka bato babolimbisi. Bato mosusu mpe ezalaka alamuki boye ake na mosala ntongo ntango azozonga accident mbala moko akufi. Yango soki oyoki likambo epai ya ndeko na yo epai ya nani, cherche à savoir. Cherche à affronter la personne pourvu que bo réparer. Ezala te trop tard et puis ceux qui muto akufi ndo bando leka na ba télévision, bando leka na ba chaîne na ba YouTube pona koloba te. Réparer les mêmes jours yoki makambo ata ezo sala yo pasi, vaut mieux réparer parce que toyebaka lobi te. Ya muke kaka la patrona NM alikaki a partager na bino yango makambo oyo ebando sala mama Biliabel na biso pasi makasi bando sala ye pasi talaka makambo ya maladi wana 4 chiffres ndenge ezalaka ndenge tambolaka en tout cas bando sala ye pasi. Alors yango alobaki foka na loba asi alobi yango alors tokomisi ka nzambe sikoyo. Chers abonnés, chers internautes, chers amis, tokomi vraiment na suka ya émission na biso. Quand ndenge na yebisaka bino émission na biso yo chaîne na biso yo ezalaka chaîne oyo epesaka bino ba information ya kitoko eza chaîne oyo epesaka bino esalelaka bino ba analyse vraiment ya bien. Toza wana pona ko soutenir et mon nous vivant, bo partager surtout ba lien na biso et puis bo s'abonner na chaîne na biso.